Eh oui, je crois que vous avez belé dans le boko nanga ya mwasi, tozana ndeko Edikampo. Mbote ndeko Edikampo. Mbote ndeko Paul. Nazana batoni samina sengo. Merci beaucoup. Obosani kombo assez. Na bosani nayebi. OK. Non la c'était très bien. Batoni samina mukola lelo na sengo pona assez ayambingai na émission na biso ya kitoko oyezali na FM télévision. Merci beaucoup. Donc nazali pena muto sengo. Mais na ko profiter na pesa mbote na ngai na mon cœur à moi Ketsa Moseka. Très bien. Palmira bébé Junior Keana pe Samuel na pesa bango mbote bazwami bisika bazwami papa na bino ayebi tumba pona yango tozali ona komba ya cage tozala komba cage na yebi ke to bunda bitumbeza makasi ozo bangisa le j'espère bango bazali ba M23 ngana za wazalendo siko na banga bango nani baza ba M23 ngana za wazalendo patriote wa soutenir ba valeur nazo soutenir mboka nazo soutenir ba payate bato nyonso ba soutenir ba paya bazali ba M23 donc naza en face na bango le na ko beta bango ba missile ya kosala na ti très bien na loboko na ngai mobali tozana ndeko Serge. Hein? Comment c'est Serge non je me trompe pas. Digi Masala. Ah Digi, ouais, merci beaucoup Digi Masala. Mbote ndeko. Mbote assez à l'arbitre na sepeli ya trop ndingo ya bibiso pour na ndingo zo signal sous invitation na place au pona ko bila Congo. Ko bila Congo eza na ndenge belé. Biso ba to ndima ndina bandela ka même fois que to ndima to za na biso mpiaka. To za biso ba le chika ko za na Congo mais to trahir mboka te. Tout ça là où ils allaient volontaire peuple donc tous voit tant na biso ya kolobela la peuple tant on est surtout la paix si ba congolais nyon surtout mbote ne sika bazali na toute l'étendue ya république kolana na bateau ba bosani bango ba mbula yango soki mi balé tozo kende bunaka ne kenda insécurité na kwa mutu bato toujours kuna négliger baza ko topesi bango mbote ba kibiso ba tolobela ka bango toza ko continuer ka toujours kolobela bango na fondation Malua oya sali grâce oya kopesa biso plateau kitoko oyo na PCP mbote ba cameraman ba tuso bazali awa et to ekobela Congo nazali na biscuit oyo bana ya mombele ba bengi ngai na limité ba yebisi ngai yo molobeli ya peuple mwana kololo pango société civile ya Congo kende ko yebisa biso lobi ba dindi sur avenue Lukamawa na dalon moko ezali wana ozokene vers université na wenzi ngaba balobi bosoto etondi kuna niveau moko impossible Gentini Ngobila créateur ya ba projet oyo eliaka mbongo be na mboka to singio oyo ke bana wana batu ya ba peuple congolais wana ozo ata anje moko ko longola salité na teka sibo batu bazali ko dinda kaka na mwambula muke ebeta ke wana ikambo ya courant ko na mai ko twana si balemba ya ngwa to singila azosenga la gouverneur to ebika sala kana yema malonga te mais tout atana un mois oyo batika yango ayo katamawa bana mombele badindaki merci assez. Oui, merci to Zokoba to Zanandeko Serge Taboko. Je crois que mbala liboso na kata plateau na biso. Pour la imboka bazola ndali to zan direct. Ndeko Paul, merci Zambala liboso na CP l'invitation. Oui. Merci. Merci beaucoup. Baimboka boza ebele mais avant tout fongola plateau na biso toto fongola minoko bandeko na biso to pesa bango baloba beta to landa na discours à chef de l'état oyo alobaki lobi bongo tozonga sima détenu. Je disais, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je disais, nous avons
Je disais, nous avons, merci, nous avons donc le choix. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Eh oui, Botsolanda discours il y a Mokonzi Mboka Outa Koloba na lobby n'a parlé du peuple malgré que Mboula et de Raja qui je crois que biso de Sotolanda qui on a beaucoup Kebebaso moi Mboka Serge Taboko Olandi Maloba ya Mokonzi Mboka. J'espère que Olandi amona bo Kebebaso Maloba wa Mboka wa Betaba. Merci beaucoup d'abord. Na kolobela ndeko Félix na dévolé comme politique mais surtout c'est un chrétien moni ça fait beaucoup d'années na boka na biso bato bande koloba mboko soki ba chrétien bazuango vraiment makamba bokitiste makamba belé mais aujourd'hui la population est perdue c'est-à-dire kota la kutu bato ki bande ko benga entre guillemets bakenda ka ba église té ici on fait allusion peut-être na régime ya fidèle ya kiwa kabila ki motakolala kana ba vie d'église d'abord ngana pe ko sambela té parce qu'il a trouvé que la majorité des pasteurs ce sont des escrocs. Alors, bref, rendre incrédible, mais Magamondi Félix Ali Kosala Biso, c'est plus grave. C'est plus grave pourquoi? Parce que tant qu'on par exemple, dans l'extrême qui est au lobby à Outikolobaana, lobby que nous avons intérêt de préserver des acquis pour avancer main dans la main, afin que chaque Congolais trouve son intérêt, soit trouve son compte. Le cas contraire, on va reprendre à zéro. C'est-à-dire, à l'ingalo banini, à l'ingala. C'est-à-dire, ceux qui boboy koponaye à continuer na makao ses alito abaki sasiko ya sika, et nous baponi mutumusu c'est-à-dire makambi kubanda à zéro. Mais ndeko Félix et l'on ko senge ko sala singa ka ba congolais pardon. Ba congolais bazolanda biso ba baboué. Dans la gestion moderne, lorsqu'on est en dehors du système, il y a ce qu'on appelle une vision, c'est-à-dire un projet de société. Que par rapport à Bobazali, on a eu secteur par secteur à vivre. Par exemple, quand le Congo, depuis 60 km, et nous avons tout ça, ça promet la sécurité. Or, ni secteur, parce qu'on ne peut pas développer le pays s'il y a l'insécurité. Aucun investisseur sérieux pour investir dans les Sika Massa, ces obètes, Sika Batuaza Kima. Alors, par exemple, Ndenge Abandaki Koko Sabiso na bande de presse qui biso qui ont pouvoir ndenge moko wana bandi ko loba mabe wana obandi ko loba mabe zela baloza na azolo ba mabe baloza na Félix Mutesa na yé Félix Bon, avec tout le respect, c'est la première fois de participer à ton émission. Ceux qui ont un débat, prochainement, avec tout le respect, ne m'invitez pas. Moi, je ne supporte pas de tel genre de réaction. Ceux qui ont un débat, c'est anxiété, allez, moi, je suis responsable. Comme je suis en train de vous parler, moi aussi, je suis responsable. Moi aussi, je suis responsable. Et ça, émission. Vous savez, je suis à côté, à la salle. Vas-y. Si ça continue, je vais partir. Si tu te parles, je suis le prêt à te parler à ma faillot. Vous comprenez?
Il faut pas m'amener dans des émissions. Là, je suis pas prêt à continuer dans votre émission. Sincèrement, si tu m'amènes déjà pareil, sincèrement, je suis désolé. Fais l'émission avec les gens. Où sortez-vous le calmer, on continue l'émission. Ça va. Ndekodi, calme. Il ne faut pas aller ramasser des gens à ça aventure dans le plateau. Il faut des responsables. Ramasser la mission, la scène, la vie, la scène, la montée. Ndekodi, koswana eza na kati ya plateau. Eza teke bosi mana na nzoto te. Batu ebele bazola na bino. Est-ce que moi je peux quitter ma maison à Koswana? Ça les a choqué d'idée. Après il a contredit ma caméra na lobby. Mais pas quoi venir ici c'est na boutique là. Vas-y, pas nous amener dans ce terrain là. Donc nangana no baboye dans la gestion moderne mutokoya oyo d'abord l'erreur d'un gouvernement. Parmi l'erreur d'un gouvernement notamment, c'est corriger des erreurs du passé. Par exemple, dans le secteur de la sécurité, tu as la koutibo. Parce que na timing boy, na kosala boy. Il y a un bande ko lingana rappeler ba Congolais et que ndeko mwana mboka fait tisekedi. Tant que bisabiso que ceux qui va ponier donc préserver ba qui à qui ni concrètement. Na vu kaka rapidement le secteur est sensible, secteur de la sécurité. Ndeko Félix Aloba a bisaki ba Congolais bo. Alobi le 7 octobre 2019, je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Ça, c'est le 7 octobre 2019. Le 17 juin 2021, on est prêt à couper pour que Kimesani le 17 juin 2021, alors Bibo, j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurais pas réglé ce problème de sécurité, je n'aurais pas reçu mon mandat de président de la République. Quand on a fait le 17 juin 2021, on avait ce qu'on appelle, certes, les sécurités au Congo n'a pas commencé par M. Feti Seke, et bandi ma sécurité dans la situation de le bandi non assiste. Parce que pouvoir et banda kala certes congolais la tango mobutu aibaki makambo ya kokataka bato ba mutu ko certes to kotaki na nzala bane no nanti me makambo ya izala kite mais na 96 ndeto moni ba vague ya koboma bato. Alors ndeko Félix tanga ye alobi akotia kimia na makambo wana soka tiete mais eloko nini ndeko Félix akutaki le 24 janvier 2019 il a trouvé ce qu'on appelle régime makabanda ko benga l'insécurité, la guerre asymétrique. C'est-à-dire l'ennemi, les ADF, FDLR, tout ça, l'ennemi n'était pas connu. Bayaka babomi, bakimi. Wanda makamon de conflit ça coûte qui le 24 janvier 2019. Maintenant tu as mettre dans solobo. C'est ni incapable à croire na Rutshuru, na Masisi. Bunagad, une grande partie du territoire congolais qui Nega tozo beta maso ba alien na ye Museveni a outi ko récupérer plus de 3 km de territoire congolais et combien pas Ougandais ba tourni porte-parole gouvernement bité to ko récupérer on a diplomatie wana ndeko muya moi je viens pas ici faire des incantations nega tozo ba lelo boy oni a outi ko ba via organisation OIM ça dit makambo etali ya déplacement et sécurité migration à population alors depuis histoire ya mokile banda c'est pour la première fois. Toi atteindre toi il y a 6 millions de déplacés internes. Tant que tu as 6 millions Congolais dans l'Afrique qui en Afrique cause à la des valeurs des pays. Pour pas payer mon Afrique ça a 3 millions la population. De 6 millions ba Congolais ba liko tambo ba kima banda ko biso bazana ba zamba bazo boma bazo violer bango. On de conférence à coûte à quitter. Et le monde entier cherche 100 millions de dollars pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Or, déjà en général, on a 27 millions de Congolais qui souffrent, on va bien que la sécurité alimentaire. Tolia Kamala Mouté, Tolia Kananzambi. Si on a pour ça les prières comme si Nzambi. Mais on se pose à déplacer interne. Mais tant que tu as solo, le monde entier a 100 millions, Banime de Félix Kazadina Isidore, Bazan qu'on soit dans la TV. On a 48 millions, on a 68 millions. Pour na concert la biso ba plastique on ba sali na ba concert faire na fali ba betaki. Ya lobité kaza la bezaki 324 millions. Quand ndenge ba to bina kina ba maison on va poser ma maison préfabriquée wana. 324 millions mais le monde entier cherche
100 millions. Jusqu'à présent, on dit contre Bazouna, on a 30 millions. Donc, est-ce que au cause de la montée, ma boue? Na uti ndekoti ko mona image sur balingi na koti ezana téléphone awa oyo bazali ko kabela ba ONG zo ko kabela ba nini ba organisme humanitaire ezo kabela population biloko akolia pas na yeme zela azala na kati ya sujet azala na kati ya sujet bazali ko kabela population biloko ya kolia biloko ni ba olia potopoto na moni bana ba 4 mais mille kine na mukongo donc ndeko aki nini tant de causes qui parce que nous avons l'erreur d'un gouvernement notamment c'est corriger les erreurs du passé préserver des acquis est lingo ba lingala facile lingo ba nini au moins lokola yaki akuti tango akabila akuta ki boulevard Lumumba ezaki kuvimba boete ezaki babenga des bandes je crois des bandes Lumumba Kabila ye avimisi yango ça dit ça c'était un acquis yoko ya to bebisa yango aki ndo ba aki loko ko boni esalemi ya malamu nde aki on se comprend ce qu'on t'a de faire ça zolo ba aki na domaine nini. Ce qui est Félix Ali peut-être que bête abisso cadeau chez Bassaka la IDPS. Il y a ma gratuité d'enseigner, c'est l'enseignement. Mais toujours rappelle aux Congolais que enseignement c'est un système. Et nous on baboy tant que vous avez mayele penza ya kokamba mboka. Par exemple nous vandi bonanda kono zakana mwasi na bana mibale. Ça dit 4 personnes. Famille balobi tende kona biso Paul Abongia comment vous ça na TV munene. Oyo atindelo mwana kasi mususu atindelo bana na 5 mususu habite ba kotane pana 15 personnes bazo na ndako no eliba ke budget akone sengesani emaka siko tango ndeko Félix a dit que l'état depuis bané 90 a déchargé qui azaki na makoki ko futa les sous ko prendre na bani prise en charge un système enseignement et éducation te après ça qui en gros na ba secteur privé c'est-à-dire catholique et les autres tout le monde ba privatiser secteur tango yo lobi que non l'état linga récupérer yango. Parce que tant on ne fait que ça zoloba, ne fait que ça bouki lokuta. Alors que enseignant zozwa 8000 francs. Ne fait que ça mon ngombo belé, ouais combien ata $180 te. Pour le natongo de tout mettre le son dollar déjà l'équipe 26000. Si on ne fait que ça coûte qui tika la c'est très important parce que ba kine ba kokosa kama makamba enseignement na makambo ya ceux qui prise en charge ceux qui a maternité. Enseignant bandaki ko zona tango na den tango zo sala remise na 2019 180 000 francs. On est allé lokuta na ondima ngote azamuta lokuta soit disant pasteur ça enseignant zozo 90 000 francs congolais yoza lokuta et dit zela la ko recadrer au kalaté lokuta donc les autres appelés ba congolais vas-y soka landaka taina kasi akoka makambo Félix Alba donc l'enseignant touchait 180 000 francs yawat si quoi na 180 bazolo luta comme 180 c'est oui ba Congo Kabila futa on a 180 000 wana senga kwa que to ya dollar na 2019 ezaki na 170 000 francs c'est là quoi loko ya suka ezali boy à part mongo on l'état bande ko futa to benga salaire modi wana il y avait ce qu'on appelle la prise en charge ya prime par les parents. Nazala ba camarade bande ko tani sabe comme sur quoi katuki toucher $500 aza contre matriculité dans nos honnêtes à 180 mais azwaka $500 mais ndeko Félix aye na mbongo bana ko za combien mbongo bana ko za combien mbongo bana ko za combien yo ye au salaire ezalaka toujours na bit moko lucratif ça dit pour na bien-être ya mutu obomi yango robi te désormais enseignant abanda kozwa et tant que ba 48 000 wana je te rappelle je suis nom de Dieu ça c'est les informations ma possession il y a que 3 provinces Congo central Kinshasa na Katanga nde bazozo wana benga ndeko na zali na province bazoka kutu mbongo wana te est-ce que vous comprenez ba misu bazozo ba dese quelques mille puis c'est nena za bonazana bako elanga téléphone oyo militaire otko tindi la information message siko ezana téléphone bako pesa militaire azozo 240 000 francs malheureusement lokuta francs le message avec pour dire que il y a aucun acquis de l'ingo va pour silisa dans une minute et ça dans le secteur enseignement et ça dans le secteur il y a santé au bikobota bazo ça même confusion entre accoucher et prise en charge ya maternité pas maternité et nous ba ke banda mama moi azo ki zemi ndenge ba kenda ka ba test ba prise en charge wana ba yamba bango poste prénatal ainsi de suite ti mo kola kobota parce que kobota muso esenga ka césarienne
on comprend. Prise en charge à maman, prise en charge à bébé. Biloko na tout bande de pesi bébé yangote, bango pona bango so maman ina mbeta mwana bimi wa pona ye kobota maternité yangola. Donc elingo lo babotango nyo sala gratuité makamo bongo, il faut au salon le liboso recruter nano ça dit personnel à qualité. Au recruter yami balé. Au tie babenga ka ressources financières. Po bato recruter faut futa bango. Yami balé au sala babenga ka prise en charge ya ba ressources infrastructure. Ça dit c'est ngai ba tonga be école. Po to ko na comme nde bazali wana. Bango mo bébé ata nombre te. Okoka babandaki de konabiso aza ministre PST. Alobi 4 millions. Loki lobi ndeko Félix alobi 5 millions. Musula uti ko sana émission na tongo. Habité to récupérer 23 millions. Il nomme pas un chiffre. Ndenge moko basali makambo ba hôpital. Papa yoko tinda bato baki kobota na hôpital, otongi hôpital te. Très bien. Olobi ka kende kobota. Infirmier aza na grève. Administratif a rekitaka mama soka ye kombo nani tout ça. Aza na grève. Médecin futamité. Mais ça c'est même à ta Satan azokamwa. Très bien, très bien. Même à ta Satan azokamwa. Très bien, très bien. Je crois que bandeko baimboka ya Congo na moko le descendant assez bon comprendre deux cas. OK? Mutu akobunda te, mutu pa kobima na plateau te, awa toza na terrain nazotikela mutu na mutu ballon abeta. Par rapport ya boyebi na ye, ndeko di ballon eza na ngambo nosiko na pesio ballon obeta. Discours à chef de l'État, je crois que Hollanda qui en montre très bien. Okoka peut expliquer biso. Oyo comprendre na kati. Beta ballon. Ndeko na ngai nakozala lokola mutu moko te oya ameli soki biloko nini ozoya na plateau ozoganga ye fona kene na se po ba so na bina mata na komata koleka ye auto sala émission ngape na auto sala émission mais soki na bina mata na koleka mungongo ne apona lobaka mikolo nyonso mais na kene na se po ba bazolanda nga balandanga malamu chef de l'État alingi kolobani alingi kolobani na lobana po batu bazolanda bana alingi kolobabu ke nazwaki mboka na libulu soki bolingi ke tozonga na libulu bozwa mandana bopesa mutu mususu mais soki bolingi ke tokende liboso po o nasali ezebele tozalaki na mboka oyo tomoni na loja mbule beti ma etoni na aéroport ya loja nazoba bien na loja bamemi batu na bapusu bamemi batu na bapusu tomoni bamakambo oyo esalami na mboka oyo régime passé régime ya 18 ans y compris na Martin Fayulu parce qu'il est aussi dedans. Martin Fayulu est aussi dedans. Azo ebisanga ke ba Ougandais bazui 3 km o azo bananga aw. Na émission le qui na pesa ki ba imboka article moko ya constitution. Article 217 ya constitution. Et lobi boy pour promouvoir la paix et sengeli avec les voisins et sengeli kokata eteni ya mabele ko pesa ba voisins. Nazala constitution na téléphone bakoki ko aider biso na téléphone awa tozui totana yango ba congolais no so balanda ezali biloko ba Martin Fayulu na ba Fayulu na Kabila et consort ba salaki constitution eza ya bango lele ka musabango ta mais akoka musanga ko lobananga ke lelo uchu bazui or ke ba wazalendo ba uchu ko yango lelo. Donc information sur ça que bazui uchu. Oui. Ba récupérer yango peli ça c'est betamité na miracle ni ça c'est na lobi ça c'est betamité moyini monguna abimi sans que ça c'est betam batuya esida na lobi esida comment esida yo tuni na kozonga na discours à chef de l'État na chargé na tolandaka Fayulu wana na Saint-Thérèse Fayulu ndingari muteki ba café tout tolandaka yawa na Saint-Thérèse alobi ke atunina batu na bayaka est-ce que ba pesa kambote na loboko ya sanité wana azotuna public ba répondre été abandi ba danse lokola zalaka danser abandi ko bina na miso ya batu mkilu mona to comprendre que Martin Fayulu c'est un ambianceur
tomona yango congolais moko te akocontredire nga na makambo na oloba awa congolais moko te akoboya makambo na zoloba na zoba vérité. Chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moma iwakani na mukishimu tuzubwa bilu mu grand esprit alobi ke soki bolingi tozonga na libulu oyo tozalaka lobi botikela mutu mosusu azwa mais soki tolingi tokoba na ela oyo tozwi tola biloko ozomona te lolenge alobi wana ke soki bolingi tozonga na libulu botikela mutu mosusu ça veut dire que azosenga bavote ye oui bon bakovote nani bo misu bazate fayulu kotambola na tika pa place babambaki mabanga awa akena kosani azoluka te bavote akena kananga bayebisi awa Tshisekedi yo te akenda koluka nini bavote te Tshisekedi aza na bavaleur na bana kolakisa bino baréalisation chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toye Moïse Katumbi na kozonga kaka na discours azwita ebele nga na koloba makambo oyo naza na maîtrise na yango na koloba biloko te lokola mutu moko boye azoloba loba n'importe quoi. Moïse Katumbi lelo candidat président de la République na ko détailler moko azwita ebele sur presque 10 minutes nga pe fona lobo. Moïse Katumbi candidat président de la République. Mais, Ndeko Paul, est-ce que Moïse Katumbi, yende, abandaki kosombela Afdel Minduki. Moïse Katumbi abandaki kosombela Afdel Minduki. Avant Afdel Bakota Aw. Oyo abandaki kosombela nini bango ba buti ya caoutchouc babandaki kolata na ba manteau ya caoutchouc. C'est un Chinois. Un Chinois. Ouais, on est kosomba biloko wana. Tangu bazui pouvoir. Katumbi aye pa Muze Kabila koyebisa yeke pesangai Katanga. Muza boy, c'est par là. Katumbi akiake kokanga ba minere na Zambie tango akimi. Mutu azongisi Katumbi awa katebe katoto. Asali effort azongisi Moïse awa na Congo. Moïse ayeko boma SNCC oyo ebandaki kosunga Katanga na Kasai abomi yango na lolenge nini. Je vais m'expliquer. Abomi yango na lolenge nini. Katumbi azui a créé bakuna matata c'est-à-dire ba camion o ebanda komema biloko ebanda komema ba minere pazo futa batu mabe toye na Fayulu wana Fayulu avant na koma na Fayulu la subsana na Katumbi soki tolobi ke batu babomi batu na mboka o numéro 1 Katumbi azali na kati mais Tshisekedi aboma mutu te na mandat na ye abomi mutu te avant et pendant son mandat oyo toza lelo na pouvoir abomi mutu moko te na esko na Fayulu 2011 Etienne Tshisekedi wa Mulumba heureuse mémoire alobi ake mutu akene na assemblée ba député o ba bima na contre mutu akene na assemblée te Fayulu wana akene na assemblée akota assemblée mais chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oh, à l'actuel chef akenda te pona nini makambo oyo esalamaka mais l'article on a perçu bino à 217 akende kotanga yango po ayebi yango te. Fayulu était là bolandanga bana mboka était là na kati assemblée nationale bango na ba Frank Diongo atikala ko révéler ba congolais loko wana te lelo ezali biso IDPS nde tozoya ko révéler makambo o nazongi siko na makambo chef de l'état alobi awa soki tolingi tozonga na 0 totika ko voter 0 tozi pouvoir tokuti 0 route 0 école oyo aza mobali ala kisanga école ata moko Kabila tongi na mboka oyo ala kisanga université moko Kabila tonga na mboka oyo ala kisanga état ya makala prison makala ndenge ezalaka ala kisanga combien de transport Kabila tikaki ala kisanga
eloko nini o Kabila sai na mboka oyo Kabila bozu ya mboka na biso bakaboli yango na bafayulu na 3 personnes baza na famille na ye Jeannette Zoé na ye nde bozu ya mboka babandaki kokabula bozu ya mboka na biso on a fallu le pays azalé pe na kati ali mbongo wana de 2011 Katumbi azalaki gouverneur de 2006 asali 12 ans ya mandat ya ki gouverneur minere nyonso ya katanga ya ye abomi Jekamine asali nyonso Fayulu azana kati alia bambongo wana comme député alia bambongo wana biso tozalaki libanda mais nazo kamwa batu on a évité les sons nini bakoya kopesa bato balingi na bango élection te tomoni ye wana alobaki na kopesa mbote te maye oye mbote yango eza nde nini ndeko aye boy batala bonjour son excellence nalobaki lobi aza président eli mais lelo azokuma mutu bonjour son excellence. Oui, bonjour Martin. Martin, ça va? Oui, ça va bien, son excellence. Asali yango. Même Thomas qui est plus loin, oui, bah qui osani. Tant makamambote sili, ye Fayulu ya ofanda. Azala blocage pour la élection comme il n'importe quoi. Na kokota na makamuna kalate. Donc, batu oyo bazana élection ko pesa bisote. Fayulu étranger qui l'est, aza congolais té. Na solo bayango aw. Étranger qu'il est, dans la cour constitutionnelle, awa siko awa bazali cour électorale. Maintenant nous avons cour constitutionnelle. Cour électorale comment? Candidature à Katumbi Bazu à Mobalobi qui est recevable et non fondé. Et comme on attend, au batu bakole la calamité awa. Lelo na makambo ezo salama na malemba nkulu kuna wezo salama kuna bakangi lelo bato ebele na tongo ya lelo bakangi bato ebele oyo bandai kupoze ba acte tokolobela ngo zela alobi awa école catholique babandai kofuta $500 école catholique na recadrer ambongo azwaka $100 na mutu ya mwana moko ndenge nini école catholique bandai kofuta mbongo combien lelo basango soki bazali na problème na biso bazali problème na Félix Antoine Tshisekedi et pourquoi ezali makambo d'école oyo ba escroquer peuple congolais pendant tant lai OK na collège Bobot $800 $600 par-ci par-là mais lelo mona mboka waza na bolingo Congo o alingi Congo congolais nyonso koleka ye moko aya lobité ba para ba nyokwa mingi tika na gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement wana. Para banda ko futa 800 abomba ba yango. Mais lelo tam sumwa ba frère Mikem ke bazo senga oyo lelo para ko bomba monga 100,000 pam. Ako bomba monga 100,000 asomutuka. Félix a ko faciliter batu makas. Makambo na za ona lola te. Agent kana constitution oyo. O to za nango oyo. Ndazu yango. Mozo ya ozo gang. Na ina makamba ba policier. Salaire ya ba policier pe ba soldat. Ba militaire. Félix a coûté soldat na mboka oyo, soldat zozwa 80,000 francs. Et le là zozwa combien? 80,000 francs. A coûté soldat zozwa 80,000 francs. Ozoka 80,000 francs là, ce qui boyebi singa ike, au dollar ezalaki so 16,500. Pour Kabila le mois de dollar na 16,500. Ilunga ilukamba na kindoki na bango ndeba iba komatsa dollar na makamba COVID-19 ndelelo économie dollar emati dollar ekomi na niveau ezali wana ezali ilunga ilukamba na sere ya nguli pena nani na makamba COVID-19 ndesali ke dollar emata c'est pas Félix d'ailleurs Félix a maîtrisé économie en mboko makasi pe Congo eza na crise de économie en mboko eza komata. Donc, ton budget coutumier. Budget où ils ont un jet de 1 milliard 500 millions de dollars. Les autres commissions na 17 milliards. Ouais, on le balanga, très bien.
rapidement okati alobi ebele alobi ebele sikanga na silisa nanu tokuti otuninga olobi nanga policier abanda kozwa combien lelo azozwa combien lelo bapolicier na bamilitaire bazali na baprime oyo batikala kozwa na ntango ya kabila te salaire na bango mpenza ya komata makasi tozo na nje na ba 300 à 400 1000 francs congolais lelo soda azwa 280 000 aza te eza lokuta bandeko basoda soki epai nyonso bozolanda ngai bolanda boyebisa ngai soki nazobamamba lokuta bato baza bato lokuta bato akindoki très bien ndeko na ngai Gigi olandai discours à chef de l'État en tant que patriote en tant que mwana mboka congolais iloko nini retenir na kati betabani oui nalandaki discours na bokebi nyonso tout d'abord nazoloba boye tolekaka na télévision mpona koya kolobela oyo eza bapeuple aza na besoin nango émission oyo eza déjà émission moko monene ezolandama partout ndeko soki toye awa toyeba mambo toyi koloba na toyi koloba te naza premier temps idps force na bango eza kabiocha eza ndenge nini bango baza kocréer kaka toujours babiloko oyo kozala comme toyebi te eza mpo bato basekaka to bato ekoma théâtre toyebi te. En réalité, rien ne marche. Nga vraiment pour ngai discours wana eloko liboso, il fallait Félix Aseka peuple congolais pardon. Kosenga peuple congolais pardon ezandingeni. Nga ne nazo sabina bazali ni membre ya parti. Je suis coordonnateur national ya Bakolo, bana kono lopango. Je parle comme société civile. Apé sanga coloration teke to yakina ndeko to utesika moko te. Soko mona la réunion SID, au mona elongi na kuna lobia olbake yaza mambo SID. Soko mona na réunion à partir mususu yebisa kebe. Soko mona na réunion à la monta ebisa sayo mayo ya koto. Ati olati ngai mayo. Nga na ye comme société civile, na ye comme molobeli ya peuple, maloba ya peuple on a uti na naku na ba raisonnement ya peuple, na ba idée ya peuple on a zo monisa on a public pour et permettre ndeko na biso sala nini a changer. En réalité, parce que un mandat ce qui au moins présent au atamusi mboka bien, atamusi na mboka na la kai mboka, à cause du discours à salaire lobité. Discours à salaire lobby à ça on peut ba à ça on devant bateau, moi tela ensemble national les alliés ensemble za président de la République. Ce que dans lobby ba beti maboko ba comme ngoyemba ce qui banze moni bande ngoyemba na on a appelé que union sacrée à d'autres désordre partout. Yango wana peuple congolais bino moko boyebi. Malgré que sabino que ba trace moko te zomo saki élection les 20 heures ba trace moko ezalité ozomo saki élection ezala pona nini ba machine ti lelo na ba kabulongo te avant ba kabulango faut ba sa ba installation ba zo ba installer ba candidat ba président de la République ba sa ba députés nationaux ba provinciaux na ba conseil communal selon ba district ba province par province pour ba kabulango ezala tango nini. Et la machine yango ti lelo ezaka kuna na soki na Corée koto bakinda ki wana yango biso totala ki contenu ya temps na ti tobi non ndeko azo préparer déjà glissement biso tobi non glissement de petit en faveur pour nini banda débit ya makambo o ndenge e banda réalité vérité na to mona yango te enrôlement bo mo ndenge eleka désignation akadima ba catholique o bazaki président na vice président ba signaté mais ndeko na biso dodo kamba a imposé muto alingaki baki batike mais oyepe tina bureau nde makambo leka na bureau boyebi société civile et soit parte opposition ti le tina membre te de boyebi si to comme na enrôlement bo moni bino ba désordre salami voir même ba machine et bimi na ba ndako ya bato ba machine bimi na ba ndako ya bato na ba machine accident mutuka nzela sibi ya otoyoka kisi koto ya siki ya lemba soki nini kuna accident salami ba carte électeur ekwe yango ndeko Tshisekedi ba promesse na yo o pesa peuple tout est raté obaki osela biso Alma d'Afrique depuis Alma d'Afrique yango ezala na Kinshasa ezala ka wapi soki ngo za Congo so Alma d'Afrique ya neka ya Congo to éviter soki mokoni sécurité na l'est o asira ki biso ndeko Gigi o asira biso sécurité na l'est ndeko Gigi papa oza ta dans tenga ngai tikanga na loba nazo recado mkier
ntango asalaka projet de société na ye na 2018 asenga mandat ya 10 ans alobi soki nasali de mandat aloba te silisa maloba insécurité dans l'est assurance apesa biso insécurité dans l'est tango azaki pouvoir na janvier akutaki na est lelo bunaka na za toujours na maboko ya bayeni rupture on a ki ke balobi ke ba récupérer toujours na maboko ya bato voire même na porte ya Kinshasa kaka awa to mona ki insécurité kota na kwa moto ti lelo bato baza enrôler biso mona ville ya Kinshasa awa bakulu na urbain partout on a et sous please kotoana de côté sécurité le azoko ra sala ngoti salaire ya ba soda yozo bete so salaire na ba franc congolais de 300,000 à 400,000 mais de côté sécurité ba ni soda mo ko za nini akozana na partie salaire ya $400 ti le est que ba soda ngwe tuna bango ya on a sengi ndeko fo bolu ke biso numéro tuba benga awa nde peuple nde akobanda ko témoigner que ce qui gazo ba mamuza lukuta ce qui kuna zolo ba boye lelo ba salaire ba soda 400 si ba comment $400 biso to yebike ba soda ba zo futama 240,000 pour le moment 240,000 to longwe kuna to wele ba soda ba ko na véhicule soda dans la mutuka na ye lelo to yebite ba benga ba banka ba fautete lelo ba komo futsa ba to ticket libanda fesa 1000 mbongo système à 5 ceux qui chaque so ba zo benga bengana oya enzaï ceux qui dézaï no bo yebi oto yeba makambo lelo to yokiango on ne kotiseke de libiso dans secteur de transport ba ko voir même comme maîtriser compétence de transporter bino mo bo yebi amo courant na mai ndeko na ngai courant na mai ti lelo bato baza ko souffrir biso to ata susu ba veste ba émission te to comment oya ba chemise non repassé pour temps exact te bi e courir ko zonga te ndeko tisekedi et loko za malonga et pas na il fallait asenga ka peuple congolais pardon ko senga pardon exact que pour ba pesa sous mandat non pardon les alliés qui aibisa bandeko ngana ebiki coup il fallait pesa à déposer une candidature il fallait saka bandeko ka te et loko na la ka kibino na moni esimbité en plus to oh ya souffrance pas comme lelo akomi ko leka lelo ele ki coûte na tango ya ba ya liboso ya peuple to ça qui effort naye to longola bango na pouvoir malgré azako ça na pouvoir o ezaki ya yete o ezaki ba peuple congolais na se ambula a voté de combattre Fayulu Madidi na se ambula wana ye na Kabila ba sali association na bango na nanga lelo vérité comme ko yebana bazi ba temu ba tene na sika na kotia makasi Félix va voter na peuple congolais Félix va voter ma fait Fayulu na poko côté tanga yango lelo peuple congolais ne te pesa ki Félix donc ko la Fayulu na boma ouais de 50 personnes comment ni na tika ko ba mi mabanga na kana nga ba lolier comment ni yango carton ezali sikande kwa silisa minute so ko pesa carton pesi na bimi match tous comme na ko ndeko na lobi ko silisa minute na déposer ba candidature biso so Fayulu ke na ko le poswa carton jaune ba lolier mo poswa jaune tika ya salama loba tika silisa ndeko n'importe quoi OK n'importe quoi ndeko biso za netre papa maman azo ba oza netre te oza c'est pas ça casquette nanga tika silisa na asili salama loba na ye so la belo ko mabela contredire le belo ko mabela contredire tika silisa olobelo ko mabela contredire olobelo ko pratique na bango tante tika ino na bana denga mona zanga moko tika il fallait pas mususu fallait mususu na moko na zanga mobali très bien na za wazalendo OK ça va tika kasi silisa maluba tala IDPS to yebi ki bozo bino mona na kata IDPS ba bozo na désordre non na SID bino ko bi Serge Joueur bo bi Serge bino carton jaune Serge Joueur ki ko nani bino maluba bobo message ezata na ntenda ngai ezata na ntenda ngai asili salama na lobi boye toyebi beke IDPS yango moza na mal organisé eza mal organisé par rapport à quoi bazotambola non respect ya statut ya 64 organes ya parti toyebi bazotambola en désordre nde bazotambola en désordre wana boluka bacommunicateur ya bien rapidement ngai longo na ndenge aloba sikasika oke
boluka ba communicateur à bien yango au moins yo le kina bazo ba lelo na personne chance au dans l'émission aux autres yo ba communicateur yo bi communication rapidement silisa maloba yo bi communication baloza nanga mo ba musupa zo ga communication et l'autre ebisi bino ka ke boyebi mbongo na bino ram si lelo et pas ekinda et ba projet wana e ba kabila boyebi yango azwa yango kabila mutabana ndeko di kibasa maliba aye ko continuer asilisa maloba na ye ram c'est quoi ndeko gigi vas-y toleka boyebi mbongo na bino ram place ekinda toujours ram wana boyebi balakati bana kwila yo ko ba permettre taloba tika ya silisa nanu parce que yo tango banda ko université moderne na Équateur tu ebite so ite tonga mtisiko université moderne ala kaibino na Équateur to yebite ti lelo to yebite ce qui etanga mtisiko to yebite si aya kilobi ko ba paili pe awata ki este iba ba kama kovanda bazo tonga partout awana ba yo ni batonga to aza kovanda kana oya afanda na est yo wana pepe te bino moko boyezi makambo zole kana moko bozala misi bozala matoyi sa yango yo tant to kuma période maponami Congolais nyonso ayebi numéro 20 ayebi lo musute ayebi mutu musute ayebi mutu lelo ngati ya discours alobaki de part ya Monesco na yebite maloba nini okoka ko bakisa place wana beta balo bon respect na mingo na zana mona yo ke osalinga honneur ya ko inviter nga na émission na yo sincèrement je suis désolé bon tango yazo kaisa yo kanisa zo sala ba comédie mais monita musu bato azwite na sala comédie te azali ko tsala wana so finga non azo finga malobeza na ngamuna baloza na sala comédie baloza na ngamuna ye je m'excuse baloza na ngamuna ye na bacongolais ta musu bandu bafai na bandako balasoso bazolanda alors spectacle oyo moi je trouve que c'est vraiment c'est pas intéressant et ko bebisa même qualité émission parce que comme ça les gens ne seront pas venir participer dans les débats pareil na IDPS ngana yebi DPS atabo bazana ba misi banane tout ça na bango ba émission même temps semaine ba noma et tout ça na CCTV na radio na bonheur semaine il a dit ba nommer moi je connais beaucoup de gens ba maître Mbenza beaucoup de gens on a dit tout ça ba débat même il dépend dans nos positions moi na tikala ko bonne ne pe sur la single la tsanga carte panga so lingi ba pesika si na so carte na ngola tsaka carte IDPS na ndimi to za kutu nango ezaka ba to ba opportuniste et ba mono na télévision donc alors na ma par rapport à ça il est soit mine na koleka yo non bon na chaîne suna kotanga bakoma chaîne swati so yo ebakinga tikaya sili sama fongola munoko na tolo bananga tikaya sili salamu baloza la ngamuna ye c'est choqué pour un respect na yo pe ba kongo bazola ndadi moni il faut élever les débats élever les niveaux tant mutaza boya lobby article 217 lobby que tous andama bisa mboka to pesa bato habité sur la constitution ya 10e mairie mais constitution ya Congo lobby makambo na te ki bakata ndama mabere ba pesa na bato mosusu alors OK lisusu lobby boy to yaki to kutaki libulu ya munene mais so kutaki libulu ya munene faut bato kutaki libulu zaki na autant de mètres biso to zipi tikali autant de mètres tanga zo ba aéroport soki aérogare ya loje zaki ya kozinda mais zaki ozinda période ya Félix ezinda ki neta Félix ça commis alors monsieur Salobi boy je ne rentre même pas parce que je suis pas son porte-parole mais ils allaient kaka on a qu'il faut élever moi niveau à débat moni tango za lokola moto ayemba moko alobi bon omoni lokola ngobila ndenga zali wana sikoyo ngobila abomi Transco par exemple parce que c'est une société de l'État ngobila ndenga zana ngobila abomi SNEL. Voilà, ça nous avons ce qu'on appelle dans la portefeuille, nous avons des établissements publics et les entreprises publiques de l'État où ils ont mis la carte il y a portefeuille. Alors un gouverneur ne peut pas gérer SNS ndenga zolo bawana. C'est ridicule. Gouverneur azali na ba mission na carte ya nini na ebité makamonini ya zolo basoka lokoti yango côté ni. Alors Tshisekedi a abomi moto moko te mais nazo rappeler boy.
ndeko na biso d'avec kala la soko ye wana na chaise na biso to décorer photo ya munene ba boma na 10e miri marche to sala ka na 10 ba bete masasi lokona ba beta ke tien na 10e miri wana nda sika kufa paluku defao ya kufa na Nord Kivu le même jour wa ya kufa na Nord Kivu ba beta masasi la régime ka de ko Félix ba milita ya mwana nsemi ba boma bango na nini aba benga nini na côté ya nini station ma campagne bazoka masasi wana na régime ka Félix miso bakufa na kimpese na régime ka Félix pourtant babimaka babuka peloka moto te kade babimaka basala tout le monde sait nande bakangaka monanze misili sikokela de bayebi ki babuma bango na période ya feti sekedi nde tozo beta lisolo awa le 30 août plus de 100 compatriotes congolais ya wazalendo balala ki na kata ba église pour basala marche pe ba komaki officiellement ils ont été massacrés sous la barbe ya régime en place au yeki ba explication au ministre intérieur apesa ki on tête aux oies donc ki ba kota frontière place église ça na frontière il y a grande porte petit écoute na tate donc la régime ya feti sekedi nazo zongi la ka peut-être au baka ngona ba émission mususu Chiribe okende akufika ka apironi ya Félix bandeko Flavien basaka émission na mamelo yo sanga la télévision ndeko di ka sanga kolo tika Serge baboli mutuna ndeko Serge maloba na ko permettre été est-ce que Félix akenda ko tsaka ndatina la tika maboko pembe aboma mutu te asala eloko mabete pe azalina les scènes c'est comme ça, il respecte même pas les journalistes. Peut-être la chaîne a bien ça pas bien spectacle aux salles peut-être la chaîne a bien on respecter ta journaliste et ça c'est ce qui va bien il y a moi baba bilo tika ça chaîne à congolais chaîne à étranger donc ça permet étranger le ballon nazo sunga les sous alobi constitution ya na obatie article 217 ya lokuto ya ibina mutute ona nazo lo bana ya solo est-ce que arbitre on permettre téléphone ya oui OK ça va tika kasa silisa OK tous les cas tout temps ya moto mona alors aye babo peut-être ya zalaka terra na tamso akomaki nano na Kinshasa te na yana Kinshasa depuis 1990 quand je suis au yo yete na yana Kinshasa depuis 1990 que je suis ici na kolina makena te na rappeler j'écoute la conférence nationale ayo contre la conférence nationale j'étais ici tikala mo je suis ici depuis 2019 on rappelle aux Congolais que na San City Papa Tshisekedi Azalaki il a représenté ce qu'on appelle l'opposition non armée. C'est-à-dire Azalaki kuna ba participa parmi ba grand participateur, c'est-à-dire ba grand participa ya nini ya San City et Tshisekedi Azalaki sera bois qui même ko participer dans l'élection de 2006 parce que ba écarta qui place ya Ezaki opposition non armée fallait Tshisekedi c'est-à-dire opposition non armée soit en l'occurrence Papa Tshisekedi de ba dribbler qui ba pisi ça dit ngoma na kanda wana ndio bois participer dans l'élection. Aussi c'est-à-dire lobi que la constitution ka Fayulu na Kabila peut-être il y a on a vu peut-être Azalaki na Kinshasa te. Yami balé tika silisa para pour montrer na yo alobi susu boye Tshisekedi asenga ki na ba député ba kenda kuna te nazo rappeler bo IDPS na 2011 si ma mémoire ne trahit pas il avait je crois 68 députés si ma mémoire ne trahit pas tout le monde a contacté kuna à part ndeko ya mwasi pe asonami leke Tshisekedi oya kufaki ya parti achizaki te Félix achizaki te babade ko zombong Zakaria zana bomo il recevait son argent et a sala interview na Top Congo abimbongo na zwaka pona tindela ba électeur na ye na Kasai c'est faux ande ko benda dollar Zakaria ko munda de Nosaka donc banda okenda te na benda kala alors okosi tika ya silisa Baremi Masamba papa na kutoa kina bureau na ya Congo central ya député de Kombo Kisi tout le monde ba kolela tout bazaki na katukuna même on bataki na Sénat na Seni wana papa na munene wana komune nani obande ko boyi de pesa baki bima na Seni aboy ko bima Kalambai tout le monde bazaki kuna na yebi na telo ko mokote alors sikoyo par rapport à motuna na wana ezaka pona kosunga ye sikoyo par rapport à motuna uti kotuna na lingi ko loba lisusu boy ndeko na ngai
eloko asuka ndeko Félix alobaki boya lobito ye tukutinzela te tokutela ko mokote mais le 2 mars 2019 Félix a dit ceci: la RDC, notre pays, ne dispose que 3400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Ça, c'est pas moi, c'est Félix. Donc, le 2 mars 2019, Félix Abaki a Koutaki 3400 km route bitumée. Et il a promis de faire mieux. Malheureusement, et là, on salité. Parce que Bango Bazan a confusion. Ils ne savent pas, peut-être un autre expert dans le domaine et l'infrastructure, il y a la différence entre construire une route et réhabiliter une route. Construire une route dans le standard international par kilomètre, c'est 1 million de nous, on va coûter Zamba. On va dire que Buka, ça c'est la construction d'une route. Mais réhabiliter une route, nous avons mais la route a été abîmée. C'est quoi coup et ça à mon côté. Est-ce que vous comprenez? Au moins, le roi de Bassan, ça la mandambo na ilenge sawana. Ndenge bazo bamba mawana mabulu de bazo bongi sawana. Alors au moins que ils ont 6 km, ils ont dépassé plus de 27 millions. Bolo ngana kindoki hein. Bolo ngana kindoki. C'est ça maloba. Bon, yo na mboko ebaka malufa ngayo. Weba malufa. Atabel tika ya moté. Ndeko par rapport à Mamutuno Tuni ndeko Félix azo salo bazo benga la politique wa benga ngo démagogie. Il y a MONUSCO, ça fait partie à structure d'organisation des Nations Unies. Bit Nations Unies, basala et ça qui je crois tout en 1945, ils allaient après deuxième guerre mondiale pour que Koluka continue la paix, c'est-à-dire que tia kimia et si comme boule zana katia moki. Les Nations Unies azali na mission ta quoi aussi mamundo ka bundaka. Depuis ça les manano toka te que Nations Unies zo bundaka na bateau, ils n'ont pas souvent un mandat offensif pour que ne ko bunda. Moi même ndenge boule zali na Sahel, ndenge zali na Proche-Orient, na Moyen-Orient partout, ba yaka pour Koluka ko apaiser ko créer zone tampon ko régler. Alors bande ko na ba yaki MONUSCO qui na Congo na mission de paix. Mais motos allait charger la mission offensive, défensive. Yamboka, ils allaient gouvernement conformément à l'article 91 de la Constitution. Gouvernement constitution article le Bible. Le gouvernement a sous sa responsabilité l'armée, la police et des services de sécurité pour sécuriser les territoires et la population. Malheureusement, depuis que fait ce qui est d'ailleurs, l'armée la bise comme ASBEL et comme association s'habite lucratif et bundaka soute. A kenda na Komora lobi ke ndenge guerre zo sa na Ukraine ba dégeza makasi ya lingi makamba bitumbate azo sola na président ya Il Maurice na bi vraiment ke ndeko sona bato wana uki même caméra uti kulela lisusu kuna na Arabie Saoudite vraiment ba président Uganda nini Angola bolo bela biso mutu wana biso lingi na biso makamba guerre te mais bango makamba voyage makamba bilamba makamba mususu ba musique je bon ayebi nzoka nde armée ezali na mu rôle nango ya kubatela mboka kubundela mboka sadi bayaki il fallait ko yeso na ba réforme to même ndeko kabuya na 2019 ndeko ba uto somba ba drone na ba arme ba uto somba ba sombi ba drone so ba bombe ngo par exemple na 10e miri problème ezalité mais ba drone so ba sombi lokola mboka ezali na kimia te ezande po bunda. Mais ce que sont des drones, ndé kaka Gilles Mouniel a ibisaka biso ke si bateau de pêche yé, on se comprend. Baloba ki kutu mbisi balobi na mami wata. Ce que ezali bongo, problème ezalité, on se comprend. Mais ce que yé ezali na kati ndako ba bombi to ba ozila, na ibite. Mais ce que yé mboka parce que jusqu'à produit content de Kofi satika ko déclarer guerre te ya lingine makama bitumbate. Armée na biso comme chaque matin yo ozali journaliste amino no landa koka na bit ki comme ASB nous les FARDC, l'armée congolaise, l'armée de la République démocratique du Congo respecter des accords de Nairobi et de Rwanda. On a des déclarations par politiciens, par salaka, par asber et salima, par mouvement citoyen et salaka. Armée comment ça la communiquer malgré ce qu'on a basaka communiquer ce qu'on a ADF et Bomi. On nous demande à la communauté internationale de regarder ce que l'ADF, l'M23 fait, qui ne respecte pas les accords. Nous, l'armée congolaise, nous sommes respectés les accords. Donc, depuis Félix Aïe, l'armée n'a pas coupé, ça va communiquer, il y a respect des accords. Donc, on a intégrité à territoire, ezali inviolable. On se comprend. Nous, on a fait ça, on a dit que nous avons na Congo, on senti, on a pas d'opposant. Mais ce qui est M23, on a toqué de Koyokana, toqué de Kosola, Mbokeza, Bissonyoso, Tobo Manate. Voilà. Et si Kambo Kanabiso eke. Donc, MONUSCO a yaki ndeko, MONUSCO, toloba makambo ezali vrai. Parce que makambo ata ceux qui fait exciter notre sunde to dénoncer qui n'attend pas Kabila. La vérité ezali nini? Ces gens-là bazali ba étranger. Mais ba yaki pour basunga bino. Mais ba kuti ke bino moko guerre ya Congo c'est une guerre de complicité. Ezali guerre ya complicité. Ba complice basé sur le plan interne, basé sur le plan externe. Tango par exemple ba rapport ya Nations Unies
ezali kopesa bino ki bino par exemple tomoni général tel bolongola ye mutu tel bolongola ye bino bozo batela bato wana sikoyo bokokuti bino moko ba politique boza na kata trafic ba minéraux parce que insécurité ozomona na est wana ba politicien congolais bango baza na part mon responsabilité okomona lelo olandaki na assemblée nationale mboso azoba bamasta bobima wana deuxième personnalité ya institution na mboka na biso do ayebi bamaso baza na bakati ba groupe ba rébellion bazobenga bamasta bobima botika makambo wana ça dit les politiciens bazali na groupe armé omonaki kala lokola monga tous de baza koloba wa iso de groupe armé okaki monga tous na député musu comme les autres na mokolo oyo ntingi pululu a dénoncé député bazo soana munga bote yo tuko zo ba rebelle munga ba tuko zo ba rebelle alors voilà le climat qu'est-ce qui se passe ba esala ka ba exploitation ba minéraux bagenda koteka na Rwanda na Uganda ba pays frontalier alors bango moko baza na hauteur ya insécurité wana alors MONUSCO ye awasani akuti ndo boko zo ba minéraux boko koteka ye pena ya continuer MONUSCO c'est ba pays musu et pourtant quand même donc ce qui ne peut faire ça bisi ne ba bisi biso décembre ba ken mais na mito za ko kake ba oti ko signer accord na MONUSCO pour battre la ville à Goma bongo bunagana bongo côté c'est bien capable de sécuriser na Ruchuru na Masisi mais ba battre la ville à Goma ko yate na MONUSCO est-ce que MONUSCO mutabengi bango to bango tabengi MONUSCO donc problème ezali que soki lelo to komaki na niveau ndenge tukutaki ko indépendance mobule kotaki na mboka ebi ke Nations Unies yaka mais tango baye tango sima bana 65 mobutu organiser armée abongisi mboka est-ce que MONUSCO onitika ka isusu et ça gani et kendaka mais ba kokena ndenge ni situation humanitaire bande ko biso ba déplacer baza kuna et non ba ko lier ezali te bango baza ko bina faire na fali on sala concurrence na stade bazo mettre ndeko flex ba boko osomona umeninga le kaki wana basi ba militaire nyonso ba kekuna ko yemba lokola tanga mopapa donc congolais zali ko souffrir na mboka na donc bien la ES pour la 6 abenga bango en violation de la constitution certes article 213 à conseil lobby les chefs de l'état peuvent négocier et ratifier des accords internationaux mais ça doit être discuté au sein du gouvernement et on informe le parlement lorsqu'on parle d'informer le parlement on fait allusion à la population nous sommes les seuls matins tout le monde a quand même fait ça la mouki na tongo banyo mi bale bazo swana museve na kangai bazo swana bazo na mabele ko bazaka moninga zo koto yozu koto Félix akeko kabula bango to bisi ndeko na biso to vanda na okala bato to leli to bine banyoko na biso obosa ni guerre à 6 jours Félix a ko rappeler Macron que Kagame tient dans ce pays pendant 30 ans mais nous ko signer ba kona yi otindi biselele soki ba jeune ya Goma batombuka kate la police rwandaise dengeke sécuriser ville ya Goma oyoki ndenge wilingo mazoba ke bayawa mbata pandime pande ko lokisa bosembi ke balala wana botelo ngai Serge na kozota mbonga kolala kuna te ta musu ye azo mbonga kolala kuna te malgré makela zo sala TVA mais criminel ya est ay kolala wa sous invitation à mwana mboka feti sekedi mbata na bito kanisa ki ba ko changer wana na régime afachi est-ce le régime na zo ba ya régime alors là to régime afachi très bien mbata ndima na mission ya kisa bosembi de pour dire que même biselele ba kene ko bombe ne ba albakini habita tozuka pouvoir to bi non Kagame azana carnet d'adresse pour manimidere na biso feti so ke ko teka ba ko somba te mais so ka ki Kagame ba ko somba ngomba papa zo ba minere basi ni ba kona Kagame na Museveni na zo ko rappeler que armée burundaise ezali na sol congolais depuis 2001 armée ougandaise ezali même ba EAC ya au monde même l'église catholique ça va marcher au monde même azolo bango peut-être bon kaba bavanda ba conseil bavandi ka quand même monsieur boka na cha o chape na o a check to tomboli via ba congolais sala de biloko ta loba donc baye baki o bango ba sali par exemple pour la sungaye au monde ba sali ba réajustement c'est-à-dire au monde so OK par exemple na ville aussi par exemple ba arrêter ba ministre na provincial ba signer au monde ba taxe ba tiango na dollar taxe boy za dollar tu peux payer en francs congolais mais tango dollar est comme 30 000 au bande ko futa moto 20 000 $10, valeur à $10. Ce qui est comme 30 000. Il peut mater ça. Donc, les conférences à majorer kaka. À bâtir si salaire à coûter un 400 000 francs congolais. Parce qu'on peut ça jamais normal. Même si on a même enseignant qui ont une nouvelle unité, et ça va militer, va partir, va ça qui va liste, va image va ça va liste, va vraie nouvelle unité. Au Félix à Kouta, va aller côté de natil, va mécaniser va monter. Très bien. Ndeko dit mobilisation. Il y a journée, il y a lobby, tout le monde qui va drapoter. Comme si vous tickeliez mon charge, na évité. Boza wapi, est-ce que vous sunga to bozo sunga été?
l'état normal ndeko nako ganga te lokola moto liboma ah on j'espère ba mususu abazoganga lwa batama boma azoganga ganga lokola moto liboma hein nakoloba po ba imboka balanda très bien balanda ngai otuni awa question ya MONUSCO na makambo Tshisekedi alobaki na tribune ya Nations Unies que MONUSCO ekende il fallait qu'il bakende 2024 mais Fati alobi bakende na décembre ya 2023 autosali pour EAC bakende le 8 décembre ya année autosali donc kalati bazokende nazokende malembe pour na sosolisa batu bando ki ya république bayini ya république oyo bazo comprendre eloko moko te ya lobi ke MONUSCO eyaka mpona maintien ya paix na Angola babengana bango toye na Mali babengi bango MONUSMA bauti kobengana bango tomoni lelo na Burkina Faso bazobengana ba français tomoni lelo par-ci par-là ba français kuti Macron a commis coopérer na Tchad pour acha base na yekuna ba fonda kuna donc ce qui est azobaka bato basali 20 plus de 25 ans na mboka oyo batikala ta ko récupérer territoire mon côté azo bisa biso awake ndenge bazali wana bayaka pona paix bayaka pona kobunda te non c'est faux et archi faux tolandi chef de l'état la tribune ya Nations Unies na bamakambo chef de l'état lobikuna a condamné bango da sengi ke babima lelo MONUSCO azoya ko lelo te na accompagner FARDC mais tout monde sur terrain bato bunda lelo ezali ba wazalendo na ba FARDC na ina likambu ya corps oyo azoloba ke o lelo ekomi azobenga ya monini azobenga ya o ekomi ASBL FARDC comme ASBL FARDC oyo to komona pour la toute première fois Herman Correa aloba ke Tshisekedi c'est un torti ozo tambola malembe mazo formé armé oyo un civil akoki kosala eloko ya boyeti torti osoka oyo a formé armé tout comme un chef d'état-major awa Christian Chiwewe Songesha akekitona kozwa 10,000 soldats tout comme on COP oyo ezalaki na Goma ya communauté internationale babimisi ba millions ba corrompre ba généraux ba tebele pour la ville à Goma est tombé mais lokola tozala na bolingo ya mboka po ba benga biso totindaki ba audio wana epa ya ba autorité oyo ba sengeli totindi yango pe tomoni général Christian Kiti ndeko mezali sauvé bana mboka bazobunda bana mboka bazosala musala ekokamusa ngai na kindoki oyo baza nango bakende koloba ke basoda na biso bazobunda te baeffort nyonso bazosala kuna mpona korécupere baterritoire oyo barwandais bazwi ntango molai mpona bango bazomona yango te lelo état de siège edemaske makambo ebele edemaske nde Kagame abanda koyiba baminere ndenge Museveni abanda koyiba grâce ya état de siège wana mazoya na plateau ya télévision pe plateau ya munene boye oya koloba na babiki na régime na bino armée ata moko te bosombi ata mondoki moko te doki tosombi ba drone tosombi ba Sukhoi par 25 lelo soldat landa soldat congolais soko monde bazolata lelo tozali na ba Ibu ba Splendeur ba commando banal c'est $6,500 quand mon soldat là Kabila atiki soldat moko salité Kabila atiki ba soldat moko solo Kabila atiki ba soldat moko eloko te mais lelo tala mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mo mayi wakani na mkishimu tuzuba bilum les grands esprits ndela comme soldat elengi soldat zolata kitoko azotamona na ba armes sophistiquées exacte bazomona na lobi boyo bazota na la soba image ba drone exacte bozomona oyo to tena frontière ya Rwanda wana ezali ba drone ya Fayulu
to soki ya koko na bango to ya république tozoki 3 drones marque chinois oyo ezali wana batia yango na frontière oyo mpe elalisi ba M23 ebele bakufi grâce ya badrone wana. Tshisekedi asombi banavire de guerre, Tshisekedi asombi ba char de guerre, Tshisekedi asombi bomonaki awa Gilbert Kabanda ntango azalaki ministre ya défense akendaki awa na Belarus akei kotala ba arme ake Russie ake kotala bomoni ya Jean-Pierre Mbemba auti kokende Russie dernièrement awa mpe ake kotala ba arme wana bakendaki kotala yango mpona komona yango to mpona eya na mboka. Lelo chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amatisi armée na biso en puissance FARDC babomaka o Kabila na Fayulu batoli selso étranger pour bango mibale baza étranger batoli selso étranger na armée. Lelo Tshisekedi azwi bana ya mboka bana mboka azwi bana mboka oyo azwi ba former bango formation ezala ba former bango na Israël na Kibomango na Kitona par-ci par-là bana wana lelo bakoti terrain nazoko ba papa ba Bunagana bakoti terrain nalobi boye bakoti Bunagana na pour ton information bakanga ville ya Goma wana na tango ya Kabila ina neti zela na soso kwa mtu awe za occupé sika ya loba ngala linga kaboye ngala banga kate aloba na ye akoyoka ngai nalobi boye Kabila na tango na bakanga Goma wana ina ne e 8 mois baye kosala bakor ya mabe oyo Raymond Chibanda zela 2 ans Raymond Chibanda ake kosigner bakor ya kindoki oyo Omasanzo ancien président ya Angola atome eske makambo ya Nigeria na rectifier ya Nigeria ancien président ya Nigeria atuna ye eske makambo zosala oyo eske boyebi yango. C'est par là na ba corps wana infiltration et kokota na armée na biso ezali bitumba tozo bunda lelo oyo mwana mboka Gabriel Amis Kumba tango fort azo détecter ba infiltré wana azo détecter bango pourquoi ezali na makambo ezo sala ma awa pour na expliquer yango ezali na babisika oyo okoki kokende lelo oyoki ke un officier azalaka na 100 militaires. Mais en réalité, baza 10. Bazoliaka bambongo ya 90 wana bazoliaka yango. Eza makamuto kuti na armée. Lelo to eko réparer yango. Ezali musala oyo tango fo azosala lelo. Bona kozongela ye. Alobi ake kuluna ye makasi zela. Ye. Korekadre Gigi alobi awa o kuluna makasi. Kuluna biso watu toya na ngote. Batu baye na kuluna awe ezali Kabila muto aye na kuluna tomona ba Francis Kalombo kokabolela batu ba machette na mboka autant bazali na PPRD bakabolela batu ba machette donc babilo nyonso bozolo kabola tsa bosoto bozolo kabola tsa Tshisekedi ekotika la bosimba ete poza maboko pembe mutema pembe mwana nzambe. Très bien, question à Souka, je crois que tu reçois 2 minutes pour tout tous la signaler ce genre minutes exacte. Lelo na mboka kaka na kati mboka na malemba nkulu vraiment insécurité du jamais na éviter kala tête zoke na mamba pour nami mais ba situation là en tant que moi na mboka okoka ko bani 2 minutes ndeko nanga sincèrement c'est inacceptable à boma compatriote kaka ndenge moni banga ba boma Fayulu kuna na kana nani na Chikapa kaka ndenge moni za information ba boma Fayulu kuna ndeko yo mona ki mabanga bazobeta mutu mabanga ba image zo la kisa Delice sanga pe ava banga bomé déjà la kana représentant na iso ki secrétaire je qui chargé nini wana mais quand c'est ça pour peuple fongoli misut alingi suba ventrier te baba bien baba po a fongoli misut balingi suba ventrier te fo muto za constant politique bato kuta et pas c'est pas ils ont confirmé que bino ne botina ki peuple na baba mama biso to kotina mutu te biso to za la kuna ngana za kisha sa ngana za la kuna na kotina peuple ande merci nous confirmer na salia mais avec émission de si la to continuer quand même 2 minutes na yo ko loba
par rapport à la situation où ils ont les canamans. Aïe, bata makambazo, bata ingrati, babot, ingratitude de l'ingilo, moi ingratitude bien ta sens nangote. Donc nazo le babo. Yondo éviter. Ça montre l'absence de l'autorité de l'État. C'est-à-dire, attends en Zambie, attends en Tanzanie. Bato pede ba vai ndongo moni ba vandi bazo filmer bazo boma bato bazo tia ba maman nzete na tout ça c'est inacceptable. Ouais ça mina chikapa. Magende ko Félix a sala l'arme de crocodile on a sécurité. Mais on est au courant. Tout le monde a que ba image za ba téléphone ndenge ba benga bango nani soki ba militaire bango ba benga nani du progrès. Bazo contrôle ba mituka ba trois machette. Au mona kina ngalie makuna même kabuya kitaki. Il paraîtrait ce qui va oya busa no ya bato basala ba kasho biso na meeting na biso dokendaki ya nini ya suka na buda ndekufuzala oh bozala basangani ça dit bato na machette bozala que c'est donc bozala bisa na tope sa conseil parce qu'on comprend leurs esprits il tope sa conseil au moni Congo eza munene mais information notre possession armée toi soki na 150 quelques mille hommes. Peuple a plus de 100 millions. La police, c'est moins. Mais pour dire quoi? Il y a même des espaces où ni police, ni armée, ni de sécurité zali. Ça dit, si vous avez Kamba, bon Kamba na militaire, bon quand vous avez posé les Karakinchas, la bagarre contre la grande ville, net au Pessikimia. Parce que, ma kama bino bozo kanisawana. Bon tout le maka sangwele kaka ndeko tika c'est très important. Les kaka na Rwanda, ya bosa ndeka bilo baro bana zo baka kubenga ka bato, kubenga ka ba étranger wana. Nazo si sawana. Na Rwanda na 94 nga belle famille ezalaki kuna. Tango babandi déjà ko boma. Ba tuti. Ça dit au fond ngo zabo ozali utu. Ba enzo ko biso boma mwasi na yo. Tango ba ko beba na mafua utu. Uti ça dit même na yumi. C'est comme déranger no monsieur. Na yumi. Na yumi mo fait. Ba koti na kata ba église. Bakuti pasteur aza ekolo mosusu babomi pasteur batiri ba collaborateur ozobisa bandeko baza na pouvoir ils ont la vous avez l'armée la police de sécurité bosala pour l'intérêt ya mboka parce que toko risqué perdre oyo nyonso tozali na bazolanda bakonzi bazolanda yo moi napesa 2 minutes ezate na invité de temoya moi une minute pour baluka basisa ndeko na ngai tubandi na poto yo sukisa. Par rapport à la situation isolée Kanana Malembakoulou, 1 minute. Par rapport à la situation isolée Kanana Malembakoulou, il y a toujours manque de responsabilité. Il y a Félix Tshisekedi dans le gouvernement. Par rapport à quoi? Il y a Azali pour appeler ça Congolais sécurité, Kimia, Baza pour Kokate. Les locaux ont des lobby. Tout le monde a des quartiers, moi, groupe de gens qui tombent le drapeau. Moi, d'abord, il progrès, sécuriser Kotoana, absence à l'État. Au moins, au moins 20 mètres, au moins, il y aura la police. Parce que le lobby, les civils, ils pouvoir devant les civils. Tant que si on a ce qu'on va retenir, mais la barbiton, tout ça, la civile, quand elle est tibino. Et botani. Ils sont s'organiser. Tout s'organiser. Au moins, il y a un bande de couteaux, ça veut dire Oyo. Congo, ils ont libabé pour le moment, ils sont dirigés par le président Oyo. Aebi, ils ont la volonté à Congo. Congo té. Il y a un peu de Congolais boye baki. Tant que tout ça qui est tant que maponani. Ce qui est causé, on a vu que vous allez. Mais ce qui est comme ezala boye bandenge beaucoup que zong ça sous bateau na pouvoir té pour battre incapacité totale. Toi 30% aux autres. Avec incapacité totale, il y a rediriger mboka o. Nalobi boye. Makambo ya Malembakoulou na attribué à 3 personnes. Ils ont engagé nga. Wanayo. Na bébé ils ont engagé nga yote. OK. Na tribu on a Katumbi. Na tribu on na Christian Mwando. Na tribu on a mama oyo Dominique Soki Minongo Soki. Bango va diriger. Bango va diriger. Na lobi boye. Na lobi boye. Na tikolo. Na tikolo. Na lobi boye na tribu. Il dépêche hein. Bolo ka ba communicateur bien. Bolo ka ba communicateur. Yoza communicateur. Ebi ata kolobate. Yoza da santé. Ebi ata kolobate. Yoza communicateur. Yoza communicateur. Ebi kolobate. Oyo ko discuter. Oyo pesa communication. Ebi kolobate. Oyo communiquer peuple. Ozo distraire ba. Azo distraire. Kiki. Zana lobana yo. Na tribu on a 3 personnes. Comment?
bayaki na discours ya NA contre les Kassaïens. Ouais. Problème ezali nini? Problème ezabo. Ezali na frère moko oyo azali Kassaïen oyo abimaki na mwasi ya bato. Katumbi récemment place à outko pota Tshisekedi Buzoba azalaki kuna. Basi bakabola ki bambongo na bango au cas où soki ba boycotter candidature ya Katumbi basala eloko wana. Nde makambo ezo sala makuna. za mwasi beza makambo bakabola. Nde makambo oyo ezo sala makuna. Mwasi oyo bazui azali mwasi ya Katange oyo azui azali Kassaïen. C'est par là biloko wana ebotami ekomi makambo wana ba profiter na biloko ba Moïse ba préparaki. Lelo na tongo ya lelo bakangi ebele, j'ai même les images nazana ba image bakangi bango ebele autorité de l'état ekiti ekangi ba tebele na makambo ba bazolo bake Félix Arozata 3% te balobi makambo ba concert pour permettre o abetsa ba concert abetsa ba boy mais ndeko tikanga na répondre bato ko tikanga na répondre ba pesa ngata 5 secondes parce que c'est ça. Est-ce que yo le kinga na kolo yo le kinga na information émission Cécilie yo le kinga pena na kolo ba yo ozalaki ebele to abana mboka Congo na beti biso mibaleti Congo yo na beti émission Cécilie Congo yo za biso vraiment mingi boti rolanda biso émission za ya yo eza yanga numéro yango wana bobenga plateau azana souffle ayande awo aseye. Je crois que ba obunda te o to tilisi awa ke na couloir ba simbalité ambiance eza ya plateau et silani awa tant bazo bima awa mote na mote po c'est comme ça mais nazo senga na ba konzo baza derrière ba massacre zo sale makuna congolais muluba muswahili mutabandundu mungala tozelo komoko tozo kende wapi totika tribalisme bobi mana bato bazo influencer bino ba biloko wana keba toyebi na ndenga révélation kimbango sala kisa déjà biso toyebi yo match siliti mbote mingi na moboss bili maluwa bisikoza FK mama Rit na pesi bino mote na ba oyo pe basungaki biso ke to monana na bisika bino bozana bandaku de temuya coup de chapeau na musala kitoko zo sala na bayini nanga pe important sambino biso to mona na te yango wana to mona ni mbalasima ata lelo te ati lo kwa ata le to mona te linga kiyo mingi janina Banda ko beba pakiti sa asundi pakiti buka la